Shalom, shalom, shalom. Break News en direct de Mongalema avec Proverbe 30. Quitte le pouvoir, Kabila quitte le pouvoir. Vous êtes bien branchés sur votre site, sur internet, Congo, RD Congo. Et nous sommes sur... c'est la réalité. Si vous aimez notre peuple, vous devez quitter le pouvoir. Kabila quitte le pouvoir. Nous sommes en direct de Softkids TV, émettant de Toronto au Canada. Et nous sommes à Mongalema, Manchester, UK. Kabila doit quitter le pouvoir. Quitte le pouvoir, Kabila. Laisse tomber l'histoire, Kabila. Tu sais bien que tu n'es pas congolais. Mais c'est Kabila. Sans incident. Quitte le pouvoir. Personne ne t'a voté. Personne t'en veut. Tu sais pourquoi? Quitter le Congo. Mais c'est Kabila. Quitte le Congo. Si tu aimes ta peau, barre-toi, sauve-toi. Merci. Kabila doit quitter le pouvoir, sinon ça se passera très mal pour lui. Nous sommes en direct de Breaking News ici avec Proverbe 30. Nous allons parler sur le nuage entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la clôture de la session extraordinaire du Parlement en eau de boudin dimanche. Il n'y a pas eu vote de la loi sur la répartition des sièges aux municipales, urbaines et locales. Cela continue à faire couler de l'eau sous les ponts. Donc, Sénat a préparé Mbetou pour un glissement. Parce que Bango Moko, Basali déjà plus de 7 ans, Bazawana va glisser. Et Bazoli n'a pas favorisé. N'est Bazoli n'a mais, Nazo Sabino qui n'a combo na yesu et Gozala Bongote. Alors, Nabasangokaka, il y a information nationale. Moi, si Moko, il y a Mundele, a commis aveugle Likolo Amelaki 12 cannes, il y a Red Bull. Bino Atbomelaka, canne Red Bull, Bino Atbomelaka, canne ya Coca-Cola Oyo, les autres bébés, ça la vie na Bino pe et Bomisi Batebele. Alors, Linaki na informé Bino Bokeba. Parce que Breaking News, ils ont la information et la politique, information et la communauté, na diaspora, Makamwanzambe, pe Poitalas, Koke Bisabato, Oyo, Bazo Sala Aventure, na communauté comme là, tout ça la fraude, les alliés qui ont coupé ça nos conseils pour vivre malade. Alors, les appareils de Congo Airways achetés trop cher, à qui profitent les crimes? Bah, na Congo, tu as remarqué, hôtel de gouvernement, Oyo normalement il va coûter moins de 10 millions, parce que parler du peuple, et soit qui va chinois 10 millions pour Basalango, mais hôtel de gouvernement est aux 41 millions, donc 10 fois plus cher que hôtel de palais du peuple. Tu as au monde un avion Oyo, ils ont à 7 ans, entre temps, les Éthiopiens, les pays Moussous, la Côte d'Ivoire, ils ont un avion à Sika, mais les Congolais, ils ont un avion, il y a Ebola. Et puis, bazo tiango trop cher. Nani azo sakana ba Congolais ndengwana.
nani oyo azoswa mbongo ya ba congolais ba contribuable congolais au lieu apé sa facture 1 million il y a 10 millions likolo nani wana azo se foutre na ba congolais pe pona nini buzo ba ndenge wana na Congo. Alors ba réponse ba politicien na ba opposant na ba combattant na ba résistant boyeba nani à qui profite le crime. Alors tolobi ete na mboka na biso Congo baki kozwa avion epola pona kosakana na biso bazwi kombo ya avion wana bapesi yango na kombo ya Emery Patrice Emery Lumumba. Alors tosengaki na Kabila na Boshab na Matata Mponyo balongola kombo ya Emery Lumumba, Patrice Emery Lumumba batia kombo ya Adrien Kanambe tata ya Ingeta oyo ya Rwandais oyo ayela biso Terminator to ayela biso assassin génocidaire na Congo balongola ngo na Congo. Toujours babisi biso na Goma 2000 invités, donc na Goma na anniversaire ya Olive 2000 invités peut ba dépasser 5 millions ya dollars pour na ba invité au bayaki ba fréter ba avion ba musicien tout et tout. Entre temps ba fonctionnaire bazolela ba enseignant bazolela mutu moko te afuti bango mbongo na bango. Eza mawa mingi donc tozo ebate tokosuka wapi na ba congolais ya makambo boye. Alors tozo kende kozwa ba information na biso nyos toza nango pona kopesa bino ba information oyo ezoleka na Congo. Information ezali Zoé Jeannette Kabila a livré liboma do liboma vraiment liboma alobi lokola bato bazolinga Kabila te. Kabila ako soka longo na pouvoir yende a se représenter lokola président ya Congo. Donc alobi hier ozwa place ande konaye mi bato ya seni ba proclamer ye lokola présidente ya Congo. Alors les sénateurs congolais retardent à leur manière le processus qui mène vers les élections locales et provinciales. Voilà 8 ans que les sénateurs siègent avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire la trahison, la balkanisation, l'infiltration des Rwandais au Congo, et cela n'inquiète personne parce que Bangomoko Baza va premier glissement. S'il y a un premier cas de glissement, c'est bien celui des s'il y a un premier cas de glissement, c'est bien celui des sénateurs. Cela serait le début. Est-ce que ce serait le début de la manœuvre en cours? Est-ce que Ezali début à manœuvre et à glissement? Tu éviter, en tout cas, opposant et à Kinshasa, Tilelo Bavandi Kimia, tu éviter bazo maniganse nini. Or, nangonga, il fallait kota déjà nager, na danser. Pour stopper, nous savons que la politique est un jeu d'intérêt. Entre-temps, Kabila et les libéraux belges bazali bongo nakati ya bitumba pe babwakisi Kabila. Ba libéraux belges babwakisi Kabila eza koinda kuna na Belgique entre Kabila na ba libéraux oyo ba supportaki ye ba memaki ye na pouvoir. Donc breaking news on dirait que ya mongalema. Alors tous na ba message mususu awa ezali kokamwa na makambo ezoleka na mboka Congo. Merci na compréhension ya batu tout bazalaki na ba litige batu tout o babengaki ngai namoni vraiment que congolais azotosa namoni vraiment que congolais azolanda parce que nayebi ke na Congo tout na diaspora basali na nzambe bazali ya solo bazali be batikali moke pour aventurier na ba démoniaque nde bazo prôner pe bazo sala loi na bango. Mais loko zo sepelisanga parce que on a remarqué bato belé bazo pesanga confiance bazo funda na ba pasteur na makambo communauté pe lisusu bato nyonso na bengi pona ko régler problème nan de konaye bazo ya manga na kimia bazo pesanga confiance bazo sepelananga tozo kata makambo na kimia nako sabino te bandeko tokati makambo bato ebele bamelai bango bambongo ezongi bato ebele bamabala esilaki ezongi bato ebele bazaki na ba problème ezongi na breaking news ba oyo bazobenga proverbe ezokende na kimia na pesi bino merci soki tozo travailler na communion boye
et vous avez malade bomoni bien qui na enregistré qui binoté na tanga pe ba komo na binoté bo futa ba nyongo pe to bosana. C'est ça la vie. Ngape nazana bato o nazo devoir na solo la na bango na futa nyongo malembe mais za mabe mingi ozana nyongo muninga ozo kimaye ozo fingaye obani même komela ye ezali mawa mingi. Donc merci na bino surtout ndenge bo zali ko soutenir pe koyoka ko sepela na ngai. Mututu ayokelinga afuti banyongo eza malamu mingi. Alors to sololi na bandeko bazana Londres calamité na robeka soko benga mbano na yeba kozwaye parce que balobi piqué ezo continuer samedi o lisusu bokoza bato belé bakoza liboso Ebola TV komema bambunda ko beta pote chaîne wana ekangama déjà bakolo chaîne bakomeli songi message lettre ke abima songi azolela monoko mboka azo négocier na bango toyebi te soki samedi o bakoleka so parce que ezali grave. Namekana kokota en contact na mbano namekana kozwaye soki akoki kopesa biso information ye mutu azalaki bongo moko ya organisateur ya bapike oyo ezali bongo na Londres eza kosala na Londres tomekana kozwa mbano soki aza en ligne akoyebisa biso ndenge nini makambo ezoleka kuna pe message nini aza nango mpona Congo bololo pe mpona bandeko nyonso tu oyo bakendeki pike ozozwa mbano bozala branché na breaking news tokozwa mbano akoyebisa biso ce qui s'est passé pe baprogramme ni ezopesama kuna parce que lobi tosololaki ne na butu na prometaki eke na kobenge lelo mpo nazwa ye mpo te intervenir. Je crois soki mbano aza na ligne te c'est kaka ozala na mosala ou bien aza empêché tokozwa ye ata lobi. Donc aza occupé wana mbano mais tel que piqué zo continuer samedi o lisusu bozala ebele liboso ya Ebola TV bomema bambunda ndenge bomemaki toujours na idéologie wana po na kosila na batu wana ya bakwiti batu wana oyo bazali ba ennemi ya Congo. Donc tozo senga na mutu nyonso tu amimonisa samedi oyo liboso ya Ebola TV ego zala malamu mingi na présence ya moko na moko. Donc samedi o lumbe ego zala lisusu bomema bambunda botia makelele no more fifi kwiti on air. Bye bye madame F kwiti bomona yesusu na TV live te na buzoba na koya kolobaka makambo ezanga tina. Entre temps azoya a se droguer en tout cas azali role model te po azoya ko finga na TVP ko loba makambo ezanga tina mena kuzu akomaka ba poème likolo ya libandi ya proverbe 30-30. Alors nalobelaki makambo akani ya Coca-Cola eza pe malamu yango nde ezo causer ba maladie mingi o bato bakufeli ozananu bato ebele omona azananu photogénique te conseil kokangaka kanda te tango kendaka ba fete na ba matanga po bana mike bakimaka bakanisaka soko muntu aye na matanga to na fete. Maître moko bafuti ye mbongo kouta Londres koya Manchester kobeta ba oyo ba komisi kobimana basi ya batu ba championnat. Donc eza na maître moko azana ba kombo na bino akoluka bino moko par moko parce que bolekisi bino mo boyebi. Alors tolobaki ete avion Ebola o basombaki balongola ngo kombo ya Patrice Emery Lumumba bapesa ngo kombo ya Adrien Kanambe. Alors Kimpangi na Manchester eza ko fêter première année nango. Alors anniversaire ekozala samedi il y a le 22 août ekozala de 15h à 23h ba membre nyonso bayebi esika nini tokokutanaka bomoko oyo bokono oyo kikwata anyata mine ekomi kolembisa ye po akomi na phase deuxième phase moyen asala apesa réponse ya homework topesa gete a expliquer biso pona nini akundaki mwana vite asalaki matanga te pona nini bana na ye bakoma kolia banyao na Congo pe pona nini abandona mwasi na bana. Donc vous comprendre que aza vraiment malade
ezopesa ye bolembu bomonaka tapwa chaque fois so azosala video alobaka naza kolemba parce que maladie oyo aniati ezotinde bongo donc to forcer te bo comprendre que akosala sauter pour aza na réponse akopesa te. Alors bayebisi biso Jeannette Kabila abandi liboma pour akomi na boule yende à se représenter comme un prochain président ya Congo na place andeko na ye. Pourquoi ba génocidaire rwandais oyo bazo comprendre te que masolo na bango esesili pe armée na biso ba soda ya mpiko ba mekola kolanda makambo esami na Burundi ba moni général oyo a stopaki coup d'état oyo a organisaki viol ya constitution pe koyiba ba élection basi babomi ekozala malamu ba soda na biso ya mpiko ba soda na biso oyo bazwa formation ba sala eloko ya ndenge wana basilana na Kengo basilana na Ruberwa Bizima Karara basilana na bongo na Vital Kamerhe basilana bongo na Bisengemani parce que bazali ba gens oyo baye konyokola ba congolais ba gens oyo basala mabe na Congo pe bato oyo bazonyokola ba congolais balanda makambo esami na Burundi ya mboka muke bato bakanisaki ba Burundi ba bazoba mais ba répliquer pe comme kubangisa mboka. Alors l'administration Obama est très claire, Kabila Arozala lisusu présidenté ni na glissement ni na changement de constitution ni na ko bloquer l'élection, c'est-à-dire 2016 il faut quitter sinon bakolela ye ndenge balela ki Samuel Do. Alors tozolo ba opposition ezolandela makambo ya droit de l'homme asengi Kabila akundola bibembe pe a kende na ba fausse commune toyeba qui et qui mais tozomona opposition ya congolais tisiko ba osala eloko moko te balali lisusu pongi vrai ya ba bébé tozana ba dossier au Kabila ya fausse commune tozana ba dossier au lisusu ya nini ya ko freiner ba élection tozana ba dossier oyo azolinga ba élection sala mateme opposition ya Kinshasa ngonga yango fallait kotala malinga ezokotala malinga te. Donc tu évites eloko ni toko ko sala photo tia bango pression pour ba sala eloko congolais azozela bango ba sala ezali ndenge wana tolobi susu awa il faut esengeli to tia bango pression surtout sur makambo fausse commune parce que la fausse commune mosusu emonani na côté ya est ya Congo donc ezali mawami. Alors Zoé na Jeannette Kabila bazo mi komisa ba gouverneur ya ba ville ya Congo to ba province ya Congo po bazali ba agent ya balkanisation et pourtant mokili mobebi ke Zoé na Kabila batikala jamais kotanga classe parce que bazalaki tout le temps na libanda mboka soki bayebi mo anglais ezali o ba lokotaki na mboka o ya Tanzanie bato wana batanga classe te sur base ya nini ba koma ba député na Congo. Donc ezali ou ba osala manko ou bazali ba agent ya balkanisation ya mboka esengeli to telemela bango ekozala malamu na Bruxelles ezo ningana ezo yinda marche munene ekozala le 28 août na titre munene ya ba force commune na mboka. Alors ezali mawa mingi congolais nyonso alima libanda na Bruxelles pona koluka kosukisa masano oyo ezo masano to ba blague oyo ezo salama kuna na mboka Congo parce que soki biso to telemité opposition o ezala Kinshasa on dirait balele bambongo bakomi kilo lokola nguma ameli mutu bazo bouger bazo sala pe eloko moko te bandeko eloko akokamwa Patrice Ngoyi Musoko frère ya Wera Lombongo ba JB ba musicien baza ebele ba collabo bakoma ko soutenir ba terroriste na pouvoir na Congo na kokendaka ba feti koyemba kobina donc bazali batu oyo bazo ko accompagner buzoba na kati ya Congo. Donc tala ndenge frère Patrice akomi tala ndenge Lombongo bakomi bazali bato même boyo kaka musique na bango te na ba toms bato na nyonso oyo ba traizaki le prophète Ale Moloto bango wana bake koyemba na feti oyo ya mwasi ya Kanambe ou azo accompagner ba Rwandais na koboma ba Congolais pe bomoni bino moko ke y avait au moins combien de Congolais ba kufi plus de 20 millions de morts tout ça na matanga mais bango bazo fêter entre temps batie 5 millions pour na fête wana
mais ba congolais o basalaka bazo futa bango te, ba enseignant bazo futa bango te. Ndeko ladi na lida komeninga message oyo Proverbe 30-30 passe na biso. Proverbe 30-30 passe na biso. Mutu asalela yo pub en pleine mateya alobi to landaka yo te oza sataniste sorry, mais nakotaki na curiosité nanga etindaki nga na landa ba video na yo na landa mateya na yo lokuta mabe Proverbe 30-30 eza na mutu azo te ya lokola yo te, eza na mutu azo sala ba émission lokola yo te, pe na longwaki église wana na vanda na ndaku na koma kolanda yo. Donc naye komona ke ba mite ya mabe bazo banga parce que ozo ba vérité. Alors oza ya nzambe nanu na mona motei koleka yo te po kaka ozalaka na Manchester mais nde na yaka ba kilt na vanda na ndaku na landaka mateya no chaque dimanche. Alors local news soki bakangi yo ozwi ndaku ya l'État opesi na mutu azanga mukanda azanga ba séjour okende state we, c'est-à-dire tout droit na prison pour 5 ans après ba botoli mukanda na yo pe ba refoule yo. Bino batu oyo boyibaka l'État bobimisa bandako mibale moko botia basi moko botia ba locataire bomi bengana bomi tala bo contrôler boyeba bato botia na bandako soki mikanda na bango ebeba soki ngunda na bango ebeba parce que immigration ezo banda banquête bando koya na bandako bokamwa to vandi bo immigration akoti a checker ba séjour a mutu nyonso tout. Alors soki yo osala erreur munene na vie na yo mumboka oyo yambi yo pesi yo mukanda yo zwi ndako bimisi ndako na yo tie locataire okovanda na ndako ya mwasi na yo, alors bakokanga yo soko tie locataire oyo ba séjour na ye ebeba ngunda na ebeba akomofana na ndako na yo okokende 5 ans en prison babotoli yo ndako pe après 5 ans, c'est-à-dire en Angleterre osala 2 ans et demi parce que en Angleterre prison nango eza bie batangaka butu na moi eza 2 jours na ngambu kuna eza mukolo moko, mais en Angleterre butu eza journée moi pe eza journée, c'est-à-dire so bakateli yo 5 ans obeta 2 ans et demi batie yo na avion pe bazomsi yo. Alors eza na ba pasteur ebele bazwa babimisa bandako mibale boyebi bango na Manchester, na Londres, na Paris, na Bruxelles, na wapi surtout na Angleterre, na Glasgow, na Cardiff, bobimisa bandako mibale mususu botia ba locataire ba o basambela na l'église na bino mususu bomibenga bino mo batata lupango. Alors lokola mbongo ya mabonza ezokoka bino te, mbongo bosengi ya ba charité ezokoka bino te, mbongo bokosi batokosomba ba lupango ezokoka bino te, bako récupérer bino nanu et puis bakangi bino otiki na église na mwasi na bana oke boloko après boloko okei Afrique pour la likolo ya lokoso parce que ba loi échangé. Alors boliaka mbongo botiaka ba locataire mais boyebaki immigration abandi kokota na bandako tout kosala contrôle. Alors bokozwa 5 ans ya kolia mbala po batu mingi banda baya nord nanu balia mbala te. Batu ebele banda baya nord bayokaka mbala na sango bayokaka masolo ke mbala ya laka lero kota na prison ke noyeba mbala ngo ezala ndeni po yo semoule na semoule na okenda restaurant te. Surtout ba pasteur oyo bazotonga ba flat na ba hotel na kin bokende kosilisa yango te po bandako botia ba locataire ekokangisa bino bokokangama bokomona lokoso ezo kangisa bino kisi ya Kinshasa na Kinshasa esimbi te lobi na butu stade salaki mpiaka danse lobi na 23h mutu azaki kuna ayebisinga Kinshasa azoswana na nganga marabu oyo a préparé ba journée na ye na stade wana bato bayaki te esali mpiaka esali fiasco pe lisusu akosaki bato ke ozana kati stade mais milulu wana ezaki na libanda stade, donc ezali mawa mingi. En plus na 23h bakutie aza koswana na mganga na ye. Makambo makasi ezali na Bruxelles face à face Etienne Tshisekedi na ba combattant na Bruxelles. Likambu oyo ekoki koboma mutu, likambu oyo ekoki kokotisa trouble na ngonga oyo ennemi na biso ezakaka kanambe na système na ye. Nazo comprendre te pourquoi papa na biso Tshisekedi na IDPS bazolinga ko lancer bras de fer na ba combattant
Papa Tshisekedi alobaka su mingi te. Papa Tshisekedi aza malade. To yebi ete abeta mutu na mai ya Lubulanji abima na ngambu kuna parce que aza grand maître selon l'ordre ya Lubulanji. Mais loko yo Tshisekedi akoki kosala na yebi te soki aza envoûté, soki ba loki soki ni na zo comprendre te. Tshisekedi alobaka su mingi te, alobaka 5 minutes. Na place oke de ko affronter ba combattant ba bunda na bato ya IDPS et kozala malamu o épargner yango osali vidéo na ya 3 minutes ndongo lobaka docteur no pona IDPS yali docteur azo soigner président ya IDPS ye wana place rapporte parole pe azande ko na ye cousin na ye. Alors yo osali discours na yo à 3 minutes, docteur na yo ko continuer 5 minutes ça 8 minutes bo balançango na Facebook na ba social net na ba social network batu bakolanda ngo na kimia au lieu que no luka sale ezala affrontement et mette salama trouble kota na Bruxelles ba combattant ba congolais na ba congolais ba bunda. Je crois bien papa Tshisekedi okoki ko stopper likambo oyo okoki ko épargner ba congolais na buzoba oyo parce que eko profiter na kanambe oyo déjà azali bongo na problème azo kokate oyo to tieye bongo na se akata ezali sous lokola ko ya ko sanisa ba congolais ko ya ko exposer sous combat pe mukolo wana ba ko kanga su ba combattant ebele mingi pe parfois ba ko ke boloko miso bazongisi bango okoki ko éviter yango na ko sala na yo discours na yo na salite mo sali net mukolo oyo potaki au prétexte serment bato bayaki ebele te liboso ya secrétaire na yo na de bandimi soki 4 so bozaki 12 soki 20 osalaki yango kaka ndenge oprétaki serment wana okozwa pe bamembre na yo restreint 12 15 20 personnes bamembre famille no 4 5 osali discours na yo to publier yango bato to bakolanda bakoyeba volonté mais koluka sikoyo kosala bras de fer na bacombattant baa na kanda mpo trahir alors na ngonga oyo ozala mabe mingi mpo na yo napesi yo conseil étant que Mundimi, mwana na yo, leki na yo, pasteur na yo, o stopper affrontement wana ekozala mabe mingi. Alors tomoni ezali ndenge wana. Namoni sous message mususu awa dossier permis de conduire bato ebele ba réagir, bato ebele ba benginga, bato ebele vraiment ba sepeli na ndenge na kenango, pe na sepeli na mutu nyonso azaki involve o to solo laki na ye. Mutu na mutu a respecter parole na yo za bien. Proverbe bazo ya kotiola te, proverbe bazo ya kofinga te, proverbe bazo aider bino bo respecter loi parce que to yaki koluka, yo za mabe mingi ba kanga yo, ba botolo séjour, ba botolo boke boloko pe ba refoule yo. Botika kiyanke eza malamu te, botika kosala makambo muto ayebi kosala examen nationalité te, muto ayebi kosala permis de conduire te, yo za avocat na ete, oza nzambe na ete, tika e adil nango. Soki yo lobi yo somba likambo wana oke sala na place ne mingi si ba refoule bango bamsu ba na boloko pe mutu wana so ba refoule yo akotindela ka ata lipata ata mikate te. Donc merci mingi pour nango. Namoni mutu mususu akomia proverbe 30 vient de nous prouver que oza pasteur à diaspora pe okei o lekisi o pekisi bana ya batika kop bayokeli yo osali bango moral pe ba tosi tandis que ba pasteur mingi bazo senga mbongo ebele mate ya muke conseil ezate me balingi mbongo mingi mais proverbe bana bayokeli yo pe bazuli kamo au sérieux na comprendre makambo na yo nyonso eza malamu to sepeli mingi na ndenge lobi makambo oyo eza mawa mingi. Alors eloko mususu tozo tuna awa tuni koye kola yo ka na simandaku atuni alobi eza na bato mususu bana babotami awa bana bakoli awa bayana âge ya 4 ans 5 ans bazo yekisa bango ka na simandaku olobi nini pona bato wana mutu akomeli nga ladi aza na lead. Alors mutu tu azo yekusa mwana oyo aya poto na ase ya 10 ans mutu kana simandaku azo edete mwana wana ayokaka anglais atangaka anglais ekozala malamu mingi mwana wana akota na auto école ayekola kokumba ke yo ozwa mutuka oyekuse na simandaku entre temps ye aza na facilité ya kokende classe bazolinga kokende classe te
bazolinga kotanga te balingi ko progresser te lelo moko tozo senga na batu nyonso tu bayokisa batu mituka yekusa mutu mutuka oyo ayebi lingala oyo ayebi anglais te oyo aya poto na kimokolo oyekusi ye pe okotisi ye na computer oyekusi ye simotindiki ye akende osala examen ye moko me bana oyo bakoli awa bana oyo babotami awa soki yo oke koyekisa mutuka na nsima ndako osungi ye te obomi ye otindiki ye na suicide parce que mwana wana akoli awa aza na facilité ya koloba anglais aza na facilité ya nyonso il faut akende na auto école eza conseil na pesi na bato bayekisa bato mutuka eza conseil na pesi na bato tout oyo baza involve na dossier oyo par rapport ya question ya ndeko na biso ladi atuninga partie ya lead alors bakende na auto école ekozala malamu mingi bakende na auto école ekozala malamu mingi bayebisi biso susu na Congo na mboka Kinshasa pasi ezotinda batu bakoma bisimba kosimba kisi po atambola na bis atambola na jeep bana basi pe mibali mingi babeli maboma likolo ya bisimba bamsu bakoti franc-maçon soki ozolandanga na Kinshasa ezali na litomba te oganye mokili soko ko perdre âme na yo kende na cimetière okokuta batu bazaki na ba vision bakufa batika vision alors zela ya nzambe ezalaka bien balobi ya nzambe umelaka po ekweya melere ye epesaka esengo na niveau ya Canada bayebisi biso ba activiste pe ba résistant ya Canada baloué ba bis direction za Portland pour na okendo suki sa concert ya Fali alors ba fa concert wana muta produire wana ni Kabila. Breaking news ezali pour na kopesa bino ba information, breaking news ya pour na ko éveiller bino, breaking news ya pour na ko yebisa bino qu'est-ce qui se passe na Congo. Na Congo tozali premier peuple tosali résistance na Facebook. Oyebi bilan na biso na Facebook ya résistance ezani 0 mort tobomi ata Rwanda moko te. Na camp ya bokipan 0 blessé ata mutu moko aza blessé te tokangi ata prisonnier moko te 0 cm ya territoire ya Congo eza libéré mais to perdre 20 millions de Congolais eza mawa mingi yango wana omoni na pesi ya edingwe moto na ngenge onction abimisa ba pasteur tout bazosalela nzambe na bakisi c'est-à-dire ba faux ba prophète et ya edi moto na ngenge auti kosala émission ya kafu ezali bongo na ba Facebook bomona ngo esika wapi après avoir kobimisa walesa aye kobimisa prophète Konde Liloba oya matete donc boyeba ke ba prophète alokuta totiki ya edi ya banda kodili na bango asala bakombo na bango bimisa ngo ndengwana mbala moko pe na Kine Kabila envoie les Rwandais piller, tuer, violer les Congolais, la police, la MONUSCO et la communauté internationale, personne ne bouge. Est-ce que vous comprenez? Donc, sali guerre, na Facebook, mais guerre est rapportée sur le remonté. C'est-à-dire, latini, il faut que sa résistance na Congo, tala na Burundi, ba kotisi résistance na Burundi. Deuxième personnalité est Wele, azui roquette, bisope, to salango na Kinshasa ndengwana. To saboter ba bis, to saboter ba pipeline, to tia hors d'état de nuire et appareil à l'état Libanda, to tia ba Rwandais hors d'état de nuire. Mais tout ça na note ya mawa, to aussi ça breaking news bongo. La communauté hollandaise, communauté congolaise de la Hollande, en deuil et en colère, bazali kolela Congolais moko na kombo ya Dadi Lyonzo, baboma kiye, ke babwa kiye na mai. Tala likolo kobundela Congo, ndeko oyo babomi pe babwa kiye na mai. Bana Congo, bana mboka, to telema, breaking news ezoya kaka po na kofungola bino miso. Pour na koyebisa bino ke tozali occupé, il faut président oyo alongwa akende. Breaking news. Vous savez pourquoi, monsieur le président, quitter le pouvoir.
Kabila quitte le pouvoir. Olingo lingato kolongwa. Ezalaki breaking news en direct ya Mongalema. Baba Fono.